l'air wana azolanda bato baartiste misu babunga bacomédien misu babunga na bafin fond tanga bakokende wana agaspiller na énergie na ye ozo comprendre tant soit c'est carburant na car na ye azui caméraman baki a filmer aye alekisa ngo na média siko muta bongo so bapesi mbongo famille na ye raisonner ete so bato misu bamoni ke fait chaque akoma komolia oui akoma o lia pe na cop oyo ye moko non na bande ko na ko c'est pour monnaie na mo on se comprend mais bato bamona ki faux ti suka na bango mpe bakoti kopango mais bakoti ngo suka na nenga faux pour via kotaka ngo na nenga bien azoli ya pe na nenge pe ga ya bien parce que soko alandeli mutu famille mutu banoko pese monde sur monde ça parce que déplacement ko ça pas accident na car on se comprend ko ça pas accident mais lelo ba chaque akomo ba komi belé na kopango ba œuvre na ye tant maman na biso Denise Atalité nakotika papa na biso ya nimosa kufate aza mutu a solola trop na niveau ya TV le c'est que tout ça na besoin bataboy on a maman Denise abi tout ça na besoin bataboy tala motema bu maman atali habité papa o a servi beaucoup age sana nakotika daiti c'est que faut bazala kaka pour oyeba kende to pe mabo papa talon ba comédie ba sala à travers makasi ba ndé bona ba pasteur ba comédie ba pasteur ba kande mo ba te baté yakati ndenge ba chanter ndé to mona attention ba Moïse Mbié ba oté na cher oté ya na chant so biso ba comédie to te yakana na comédie to bo sala tan su pièce mo bo ezaka histoire ba histoire mo surtout ça la histoire vrai partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, tous s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là bas mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengara numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission lubu, bino tala bilora kitoko nyonso esalemaka bozana day n'hésitez pas de nous appeler donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là n'hésitez pas de nous appeler baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels, vous ne serez jamais déçus. Mbote na babone na biso nyonso ya 12 disciples de Jésus officiels oyo kamama epa ye moko mama na biso baginama victoire. Donc bambote na yo place au landa biso mama na biso baginama victoire bambote na yo place au landa biso donc babone na biso nyonso na pesi bino bambote ceux qui nazotala mais grâce na bino vous partager vous liker ba commentaire ba j'aime ça là vraiment très motoko ici à bolanda biso donc na ça là toujours effort ya koyela bino vraie actualité donc ndenge ezalaka kaka donc voilà to simba na niveau ya ba comédienne toza vraiment na ba regret ebele mbutu moite ekoti to simba ke papa na biso chaque Congo aza vraiment malade aza vraiment malade papa na biso chaque Congo aza vraiment malade makasi et pourquoi pas papa na biso Yann Limos aza sous malade nzamba apesa ekimia merci pe na mama na biso
Denise Nyakero, maman Denise Nyakero, oyo a joué en charge à Kenaye na niveau Afrique du Sud, va contrôler santé na yé et zalaka vraiment donc to prier pour na bandeko oyo ko zala vraiment malam pour bangonde ba kisa mboka na biso ba sala ke donc ko se ke zaka médicament donc mato il faut ba zala kaka na bon mo il faut théâtre vivre et vivre et ça la vraiment kitoko makase pourquoi pas to chiter na likambo ya ba comédien au ba postila ki bango presque ba échouer donc ata mutu moko comédien moko azui azate to kolobela yango na bokoso bolumbu butaka ingénieur ngola pona to yamba éviter na biso ya mokolo mwalelo bokoso na peso bamboto motoko no papa talo mafionto motoko na maman na biso à la fin na sukantoko donc maman na biso baginama victoire 12 disciples de Jésus donc papa talo soko moni na beti teni boye donc maman na biso baginama victoire 12 disciples de Jésus yem tasali kena la tabo merci pour na 500 € tindela nga donc ça nga pena c'est bon donc nzelo à la fin na sukantoko nzelo soko tali maman na biso ndiye bakati na kata chasser so tali maman na biso ndiye ba fongole na kata carton deux fois té mona popia kosa na pese mbote place ça donc deux fois té donc mais ouais ça que âge zo poussa na me ba forcette ekota kaka ya ba âge mususu komi na ngobongo ndi ba maman na biso basana so ba forcette zaki yo na bumona mais so âge poussa ne kembia mais est-ce que maman na biso soko tali ndiye mutu bakati na carton ndiye mutu ba fongole na kata chasser ba forcette tisi ko zo kota kaka merci pour na 500 € tindela nga na décoller bila motindela nga to vanda na tempo ko so bolungo taka oyoki annonce pour na PC pas abonné okolo banini pour na papa na biso Chaka Congo déjà na kolobelo ko moko boye makambu tout sala que ça réciproque papa talo makambu tout sala na mokili za réciproque bulo papa na biso Chaka Congo asali na mboko oyo na yebisa fina nga Chaka Congo tango zo fanda na musamba na ngingi na CV oyebi ke ni faut landela ka bata maladi ni faut contrôler ka bata maladi que na kolandela nani mo artiste mo kabeli est-ce que yo mukolo ko pema ba kolandela yo OK point d'interrogation lelo pe komi vient na biso Chaka Congo a pemi na parler est-ce que bazo landela ye pas ba collègue na ye pour ya ça na bolingo wana azali na bolingo na ko luka ba artiste avant ko tala te ba musicien ba comédien mais lelo ye mo kabeli est-ce que bato ya banda ko landela to bande ko ata ya landela gite est-ce que nani ça landeli c'est ça or que ça réciproque o ya banda ko sala pa bande ko na bango pe bande ko na basala ngo papa na biso Chaka Congo papa talombo ko to linganise mais ton papa Chaka Congo so ki idée wana ya ko landela ba artiste azalaka ye moko mais tito yo mona ba komi ebele pona nini yo te papa Chaka Congo adamaka bambonga tsaka na kata particulier bambonga ba artiste OK mais bango mo tong ba ye oui papa Chaka Congo folia parce que ezaki idéologie na ye ye mutaki na mupepe wana o me ye mutaki na mupepe ne sala makate père wana zo so ba azolanda batu ba artiste msu ba bunga ba comédien msu ba bunga na ba fin fond OK tanga ba okende na a gaspiller no énergie na ye on se comprend tam so ache carburant na car na ye azui cameraman ba ki a filmer aye aleki sango na média siko muta bongo so ba pesi mbongo famille na raisonner était so batu miso ba moni ke fait Chaka Congo comme oui akoma on lié pe na cop oyo ye moko non na bande ko na ko se pulmoner nango on se comprend mais batu ba mona ki faux ti suka na bango ba ko ti cop ango mais ba ko tsango suko na nenga faux po via ko taka na nenga bien OK aso lié pe na nenge pe ga ya bien parce que soko alandeli mutu famille mutu ba ndoko pese mo tsunga nsala parce que déplacement ko ça pas accident na car OK on se comprend ko ça pas accident mais lelo ba Chaka Congo ba komi belé na kopango on se comprend yaza ko ko felo midena ba yaza ko felo midena bango mine ko felo midena no bita ba sala yem ta pour fongola ba sala minene donc yepé donc Chaka Congo yem ta fongola idéologie ya ko landela batu OK bango tout ba na sima na ye bango tout ba na sima suivez les guides OK mais il faut ça la paix malam que ndeye pa na landela ya bona lobi ça réciproque bino mo pe bo sana mutema ma bo comprendre que ya landela ki biso pe to landela ya mona tunio est-ce que ici balandeli point d'interrogation OK mboko tozana mutema mabe ya chasser papa tango soko fongoli mutema mabe pena bo moni que mutema mabe bimi na chasser bando tango o fongoli mutema mabe bimi na kauta ke penchili azongi pe OK est-ce que bakozongi c'est la papa Chaka Congo bolingo papa Chaka Congo apesa ki ba artiste na volonté wana
to vendre na tempo. OK, mais boko so bolumbo taka ezaki na tamoko to monaka papa na biso Yann Dimos akenaka na niveau ya Afrique du Sud pour ba traiter ye. Tout le monde qui veut accompagner n'a été bien, mais si bâtiment tout le monde est sous azongi sous Afrique du Sud, ba kena koti ka yepa ya président no na aéroport pour na kokene ko zwa soin grâce ya maman na biso Denise Nyakero. Okolo bani par rapport ya eloko wana. Te wana ça ba mérite na ye. Et ça ba mérite na ye donc merci na maman na biso Denise Nyakero. Donc so moni maman a su chaque jour na ya kozongi se sous Sudaf. Batala se souvient bien. Pour vieux azali un problème à cœur. Le quoi azali na problème à cœur. Donc quoi maman na biso Denise a zongi se sous papa na biso Yann Dimos na niveau Sudaf wana. Donc c'est que ça ba mérite sa papa. Papa na biso nani? Nani kombo susu tu ki manga susu. Papa na biso nani azobela. Yann Dimos c'est ça ba mérite n'est parce que ba œuvre na ye. Tant maman na biso Denise a talité. Na kotika papa na biso Yann Dimos akufati. Asa mutu yo asolola trop na niveau ya TV. Le c'est que tout ça na besoin bataboy. On a maman Denise, abi tout ça na besoin bataboy. Tala motema bu maman atali habité papa ou a servi mboko yo. Age sana na kotika daité. C'est que faut bazala kaka. Pour oyeba kende to pe marabu papa talon. Ba comédie ba sala à travers makasi ba ndé mona ba pasteur. Ba comédie ba pasteur ba kande mo. Ba te baté yakati. Ndenge ba chanteur ndé to mona atamso ba Moïse Mbiye ba oté na cher oté ya pe na chant. So biso ba comédie to te yakana na comédie. OK. To bo sala atamso pièce moko bo ezaka histoire. Ba histoire musu to sala ezaka ba histoire vrai. Et so te ya pe bato. Donc non mona ba sala na Nzambe omoni même ba misa mukile. Ba te ya pe kaka. OK. Ba pesa ba message bien capté. Soko koti pina na kantimino vandi na tempo omona pina ke yana ba chambre soupeta mso intel ninga yembelango ezote ya pe. OK. Ba sena Nzambe pe o ba yembaka ba mai kalamba ba te ya ka pe. Ba Moïse Mbiye ba te ya ka. Ndengo mo po mona ka ba comédien ba te ya ka na niveau ya théâtre. Tamsu histoire mo ba sala ke za éducatif. OK. On se comprend ba mérite on a nyo surtout. On se comprend maman Denise Nyakero wa tali habité. Tout ça na besoin ba tabo. Donc Yann Dimos ko le quartier. Donc face à la on. Donc au boucher ko tout est donc ne ba dai belé boyer faut te protéger. Donc moni maman ko ndeke Sudaf. OK. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ce volume taka ya moto kota na ba comédien oyo ba raté na élection. To grisé mo eloko moko ya Exil Pechanga na niveau ya Yamiki Lazaraki qui a la fume na niveau ya Nigeria kuna donc ça la fume moko ya mboka mais ba komi ko critiquer na maquillage azaki sans maquillage ba komi ko benga ye maman mukolo donc ba lobi aza maman ya Fali parce que ya benga la Fali grand frère mais botala Exil Pechanga boye ba comprendre que Pechanga nde azalaka mukolo ya Fali par rapport ya elongi na ye ndenge azalaki sans maquillage okolo bani par rapport yeloko wana. Ouais, tout à l'heure na otso biso sikoto vanda na tempo pour nous vendre ça bango mikolo na tempo. Donc bino tout bo pema na tempo pour ça message bien capté ya boko so bolungu botaka papa talo mboko to na mutema mabi. OK. Na yebité. Na yebi ke Exil akendaka areke lisusu donc akendaki areke akei areke donc c'est que ça honneur na biso dans autre tombo la pena drapeau na biso mopanzi wana parce que comme ça la fierté bongo mais bolingeli ebulite ndenge za boye bisanga oza la mona muke okola te okola ga oh obi mboko to na defo mo boye eza bansele mususu obine wa mwamke na ebisonga na mwamke so ebise obi ke okoli na koleli côté nini so to lukani elo baluka ke balaka te obenga bina nsele ebise obi ko mwana mke na ebisonga na mwana mke ko mais so ko joa okola so ebise obi ko mi mama ba ebisonga na mama so so ebise Exil Pechanga aza mama asape mama. OK. Abota mangana ajuana. Exil Pechanga message bien capté à Bokila Lokondo donc boko so bodumu botaka ndeko no artiste yeyo. Ko tala bango te ko komeka bango te po makambo yo sala bango bo sala mo. D'après bango ba ben abenga isusu Fali grand frère te. Te asaka frère na ye yango na lobi na yo boye. Na be to mona pe ba doko lo site. Doko lo sa mukuse ko leko. Na ko za père ale na bina suka. Doko lo so ampi. To mona be mo mona bina mukomble. Mais papa. Est-ce que vous comprenez? C'est ça.
Ceux qui battent bakoloba bongo pour nga X péchanga kotala bango te, ce sont des sottises de merde. Bato bazoloba no makambona X péchanga, ce sont des sapins ni popé des imbongables. Yo kolanda makambona. Sala makambo so sala nde valeur ya art ya Congo. Donc na bato bazobo X péchanga. O ba yo linga ba insulter o ba finga. Yo ne muto memba bango na masuwa. Ozo kotisa bango na masuwa no ozo ke na bango. Ozo comprendre. Donc na bato bazo finga, na zo pesa message. Bato bazo nga ba critiquer yo mama mbimba, o de na rafali ya. Baza pe katam sous artiste le roi yo. Parce que nana zo sala makambo yo sa X péchanga. Yena benga ke Michael Jackson na bana ba sa ba théâtre. Des fois te donc yende pena mutaza star. Yekuta star te. Aza méga star. Il y a des comédiens tout ya RDC. OK. Parce qu'on a niveau nigérien na yedi ke ba bengi semba la moko. Mais o ezalo kola deuxième fois donc akenda ki arrêté. Donc makambo na zo ba papa soda vejer bantango ya shida ibula ko kwa ofra. Des fois te ayedi makambo na zo nga boko so bolu mbotaka. Ayedi pe ke X péchanga. Des fois te Michael Jackson ya banzele tout ya théâtre. Mutako chali kola sati. OK. So ba so bundi so bongo X message nga na peso ko tala bango te parce que oh yo sala bango ba sala ngote. On se comprend. Donc bango ba sala makambo yo sala. On se makambo yo sala ndi bango ba sala. Oh bango ba sala yo X lo sala ngote pour écarter ça. On dit bango ndi bazana, ezalo kwa bato bazo bana X, badan tsongi, badan selele, badan dombe. Mais il soit ka. Mkonzi. OK. Mama di mama ya ba momi toi théâtre. Mama di mama. Merci beaucoup Bokoso Mbotaka, mama di mama ya Baptiste, comédienne en général. Bokoso Mbotaka to kota li dossier ya ba comédien ou ba postila ki ba katani. Ba comédien nyonso ou ba postila ki to moni ata comédien mon côté azui. Donc to tchaka ba artiste kaka ba artiste ata comédien moko azui asate. En tout cas mission au Papa Talon. Félicito makasi pour comme vendre dans tempo. Obi que to vendre quand eloko moko ya jalousie mal placée. Depuis to bande mission. Ba non sino nyonso. Na ba message aux opesa. Ezo zalani. Ezo zala kaka jalousie mal placée. Donc mon discours jalousie mal placée ya mon bande ko na biso ba comédien to bima te. Papa Talon na lobaka mon émission tikoleka. Comment se fait-il? Ya Papa Talon. Bazui mboke tali yobi bon ba comédien faut que ça passe espace boza na mutu na bino moko alobela bino mais to moni tam to moni na ben secte mususu na ba bession na ba saperni popette na mutu azana kabochete azana niveau ya revendre même na parlement te mais to moni ba sani ba prosteler neti banani on va être capable de revendre baba na on a beba kata baba kalunga bazana capacité te bazana kindu na luya dute ce sont des bestions la kolobani kalunga kolobani neti na parlement. Mais tout ça, on a fait un biso de quoi belomé. Pourquoi pas biso ba comédie to pe magi biso nyoso to bité? Nga kalunga na succès. Nga peso 7 mois na 7e bagarre, na sapi na succès. To so ba tu na biso wana to soutenir papa lomé le quoi yaza ntelo. To pesa ye ba tu na biso ba voter pour les capo alobe la biso. Mais to président Caleb. Mais bino boboyi. Bolobi bino nyonso boye pe le quoi. Dona ba tu musu ba tanga na bango classe était ba bololé ba illettré. Donc, on va passer un espace, on va voter. Ce sont des sottises là, Papa Talon. C'est la chanfare à la Zimbabwe. Et ça l'a raté. Beaucoup comme on a niveau, on a n'ingénie. Or, quand on va comprendre que c'est bolingo. Donc, on a besoin de raté, Papa Talon. On va passer un accès au robot. Tu vanda, tu es total, il était, il était. Et bagata pour la tenga ou de lesbienne. Au talibo, vous comprenez, ça va? Batamaye, le temps sur papa Caleb, n'a pas payé l'homme. Bon, tout délégué n'a pas payé l'homme. Bino nyonso, on a biso nyonso, on a tout ça. Tu es ici, ma public, n'a biso balinga biso. Tu voté, pas payé l'homme. Est-ce que tu prêtes, on a mouillé. On a volé maman na fa ko escroc bondo na émission. Escroc bondo yako to cha ete mo tana tangi komodo to tango pesa ngakande mission na tika mission na kei. Ah boni boyo be mission. Na be oto fona na tempo. Respecter ba yo na tanga bato yo basa bato batambola na bwanya pe maele. Yo tanga nga fi masumu. Tika biloko wana tika biloko wana na Papa Talon. To fona na tempo. Émission ninge bebe mission za ki kitoko to fona na tempo. Na okate émission parce que on a un message bien capté dans le bateau.
dans ce monde que ça va. Ceux qui savent que quand il y a un combo, il y a des choses qui ne sont pas propriété. Je n'ai pas le temps de foutre monnaie. Non, attends, on a dit. Tu bêta ma soto, tu bêta. Si tu penses que chance pas papier le mettre au calme. Donc comment ça ben télo? Ben on va kende kuna pe babundeli biso. Mais ce qu'on est toqué le rôle la bambinzo, na ba zoba, na ba illettré toqué. Tu suis pété. Ce que yebisanga nana otala makamna biso kuna. Nana olobela makamna biso na parlement. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Or ba pesa biso accès wana. Pona biso nyonso to postuler te. Pona to lukande mutu moko to zaki nde mayele. Anzambe nanga obika bo fingisi ba comédien. To tema bino baba so ba bobimisi ngape na ngape boko so boni mutaka zoba. Mais ngana so ba te parce que na refese bino siko ke bino nde bazoba ngana yuma te. O kana refese bango déjà moteke makambo na loba. Message bien capté. Tu veux ce qui peut ozaki na moi moyen na yo postuler ki olinga. Te ngana oya ko tute pona bino yake mutalenga na mayele vie et lomba sa wana. Oh. So bango basali semblant. Babulo wa ko kana lombe. E bembeno nyama. Ofani no ka bozolo ta côté vie lomba ke postuler yo pe kalungo ke. Tala papa talon. Mando otole ka to mona ba député mususu amela ne café bandala ne pour donc si mandé si la tika auto pour la disabilité. OK. Qui est le premier à venir m'envoyer té? Qui est le deux? Do yala la ne ka pour mais ce qu'on va essayer libo va payer combien? $20,000 na. Ça que basaki na mo ba kisengi. OK. To mona ba fait na biso zakaka chama kelele onga mukolo fimbu akenda na parlement on a fimbu kokota ata mukolo monte to mona zakari qui est le premier? Yem sa pesa ga gumba. Olika zakara ndo bomba na saba. So ba ngatu na ka kese ba député ban. So kalunga oloba nini? Ce qui s'est tout à l'obé l'autre côté. Père, moi, on a parlement à mandé au-dessus là, il y a au-dessus des cafés, dans un coin. Pour moi, le roi fait une personne qui s'est personne n'a pas qui s'est habité. Moutabongo a eu $21,000 pendant 5 ans. Mais père, on a parlement, sur mon coin, pour n'avoir qu'un coin. Na souka ba tout, il y a là la néga pour nous. N'habite sur papa qui s'est comme tiré pour nous. On se comprend. De Bakalou, on va s'en aller de l'autre côté, ben on va qui ça dans parlement. Il fait bapper sa chance. Papa n'a vu le métaux Caleb. Pour Makambo Tambola. Pour Makambo Tambola, beaucoup de monde Botaga, il passe papier le mbé a postulé 2 fois à Katani, président Caleb 2 fois à Katani. Donc, bon, il y a un lobino et ça, Mouté Mamadi. Au moment où il va postuler combien? 2 fois. Sur Nicolas Sanine, tout ça organisé, c'était ma comédien. Excusez. Tout cas, ça le quoi, sur ton PC, chance pas papier le mbé, les tiens, Gendi, biso ton Gendité. À quel soit $21,000 biso to soité. Nous sonné comme $21,000. OK. Ya moni tout pe bo lié basé l'eau so ba chezelo. OK. O ka se l'eau so ba chemunga mais o tsana munwa ko bo sko l'eau so ba chezelo. O liango bien. Ya ngo ba lesi biso ba comédien l'eau so na zelo. Ba comédien te ba te belé ba postila ki to lié l'eau so na zelo. OK. Merci beaucoup boko so beaucoup otaka to zaka na place de ya ba artiste. To yé pas ya pour tout trésor. Ndeti ye kutu ndeti trésor pour tout tena ninga mabete ninga foté okoni na banjili wana otanga kutu te yokana te oui trésor pour tout titidi pas yoka trésor pour tout titidi pas au moni lelo bato bakoma na parlement on dirait ça la rikidi mutu to comme na parlement na ça la ya rikidi tala bato ba postuler tout royo. Il y a beaucoup de bestioles, il y a beaucoup de sapins de popettes, il y a beaucoup de imbongables, il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup de sautes. Mais bangonio surtout baké koluka, ni papa talon, beaucoup tout ça va désordre. Et on a un ngamboko ko bongono ko temboka, on s'en ka bo biso mais ça na désordre. Donc yo ce pela été pour tout trésor azo. Papa talon. Pour tout trésor yemo ko s'exprimer bo yebite, même na lingala yebite. Oh. Lingala congolais ayeba lingala te bokoso. Nalobi ndeto pe yoka to fana na tempo omone to fana ngana obo ndeto osolola to lo bana biso lingala mais muto ayebi ko s'exprimer pe na lingala ko solola zo pesa message kitoko e bana po mona kazano maele te na ko lo bango pour comprendre que c'est que na tiki parce que baboyi na loba mais pour tout trésor na ninga fote ti yemo akende pe na akeo tenga pe na zo postuler. Yé mon enfant kende to bato bazai côté ni bakanga ba chaîne tena makolo poana akolo belo côté papa talon akolo belo côté akolo belo mota suine pété pour le bapel le côté de yé mon na postuler na satan na sepela nete de satan na yemo abi trésor pour tout ngam na tindio terre ta satan na bangi na yabi oh titi di pangam na tindio terre on est comme yo moko donc satan ko ta sepela to so do yo so suite pour
Satan a ndeye moko nde mutama ben kolo mabende mutama bi trésor au zoaté. Voilà. Il a refusé. Boko sobolu botaka tozaka na place ya ba artiste. Te koza yangia mama kanda we rason na niveau qui quit wana postela ki liboso na changu première fois soit kité akimi na ye qui quit. Na niveau qui quit wana kanisa ki ke akozwa mais ye mo azolo ba ke azwi me ba triquer ye. Te oya ba vie blague à part. Ba vie na mboka oyo ba vie ba pesaka. OK. Na zonga à l'époque natanga papa na biso Kabila à l'époque ba telemisa ba conteneur na tsango. Wana opesa message bien capté. Ba tcha ba conteneur na tsango wana. Gouverneur na biso à l'époque papa na biso ki mbuta kenda. Bolongo la ba conteneur rien. Na vie wera ya pesa message bien capté mot d'ordre kaka. Ba conteneur le moi. Ba vie na baba populaire. Bango kuna mama députation fo baleka. Mais vie ba nyateka ki nsomina. So pona nini? Kasi mboka timutema mabitu. Omoni lelo émission na weza goût jalousie mal placée. Le titre émission que faut chango pena jalousie mal placée parce que babilo ko tout o lobela ezaka ba jalousie mal placée. Le titre émission faut chango donc jalousie mal. Anga qui ne parle même pas mbongo tepo avant de ça na bi bango ba ba on shit. Anga fandi sande tempo. Alobela art mais so ba ndeko misu pa ba musicien ba kodingo ba kadia mpemba ba nsombi ku ntobuka. On se comprend ba kotipe makambo na bandenge mo enta ba finifier. OK. Mais ba vie ce ko ba bata ba vision, ambassadeur de la paix. Tanga bande ba idéologie ba onche ba musicien mo kote ba banda ngona mboko kosunga. So mutabongo aleka. Yebisanga. Yeba so finende ba so yeba grandeur ya mutu wana. OK ça non peut weke lo te peut weke l'équipe ba député belé na la. Oh. Ouais. Baleka ba député belé na la. Oui. Et ma fille va que le 21 minutes. Ma fille va non ndenga sana yemo non ndenga sana na ba parler na state. On se comprend. Ana mwana na o utakozwa asisaki na niveau ya États-Unis wana. Par an na année moko foutele $44,000. Na année moko foutele mona $44,000. Na mois moko, sur mbonga député 21 000 kota na mbonga minerva na mwana wera combien de fois? Donc moko na ndamu. C'est ça mutema mabe pas. Et ça mutema mabe. Ça jalobaki sala ki ba. Viens wera bimisa ba pacho panda ba député na yebi yango te. Pacho panda azali mutu azali mingi na sima wera. Mais wera kenda bana na samba. Nazo pesa message bien capté. Pacho panda postulé. Donc binonyo surtout na sima pacho panda. Donc na ningi bina pacho panda bana sepela. Donc message bien capté yangiama. Alors bah tout le monde peut pas chopanda député. Bon so yemo ko siko. So comprendre que une soit mineza. OK, merci beaucoup pour cette émission na biso et comme vraiment na suka j'espère to vanda na place il y a artiste donc jalousie mal placée na tempo to vanda ki kaka wana. Ni no ko bakisa na émission lelo pe ça pe bambo. Te ya ko bakisa ça te to tika ndé jalousie. To tika jalousie loko so bomba mboko. So amoni mboko pe bonga ngote parce que to lingana na on tse biso na biso. Lelo to comment mona kwa ba Rwandais binemi na biso. OK, ennemi ya congolais aka congolais. Tala na solo ba mama solo ennemi omoni batu babunisa Congo oyo. To longa na mama mwana na Kagame. To longi mama mwana na Pechu wana Kagame, to longi mama mwana na Kagame. Eza pe na ba congolais oyo bazaka ka awa. Bazo bundisa biso moko ka ba congolais. OK. Bakanga ba misuna ba faux machine. Babundisa biso te. Babundisa pe ka biso te. C'est bon, le sait que botika ba comportement ba mbote na ngana moni Mimi Bopongo donc Mimi Bopongo donc sert na mona Suisse à Tongo il y a papa Joël donc grand chanteur ya Zaiko papa Joël donc papa na Sandra donc na moni sous beau frère na biso Meshaki Elia toujours tous aïe nous na ndenga ba parler au côté déjà ba côté on sala musala donc biso tout aux otalo lobby déjà on a dit que Meshaki Elia papa ma passa mon côté biso bana ma passa pour côté biso trois bana na kata famille donc toujours c'est là Meshaki Elia merci beaucoup Sobolumbo Taka merci d'avoir abonné na biso vous êtes disponible ya kolanda biso partout où vous allez vous liker vidéo vous partager ba commenter ba j'aime et ça là vraiment très motoko on a pesi mbote nanga et pas ya maman na biso ba Ginama Victoire ba mbote na yo place aux Olanda biso elongia ba bébé elongia mwana popi maman na biso ba Ginama Victoire bambote na yo place aux Olanda biso bo s'abonner ba commenter ba j'aime et ça là vraiment très motoko ngana bino to kuta ina ba toilette ya mbalasi bo za pété bo za la toujours fidèle na chaîne na biso otikala kozama otikala jamais kozala déci merci to kutani mikolo mizali koya bientôt bye.